Ok, Média Plus. Bienvenue chez Oki Media Plus. C'est ici que vous aurez toutes les actualités du Congo en direct. Politique, culture, société et diaspora. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Partout dans le monde, suivons les infos avec Oki Media Plus, la source sûre. Na tangu keso ba ibaka ngo po mede ba simbo na liboba kitiselo mbila na toto fanda ba kitiselo pe bazuyo avyo zongi je ne marami ozoloba le bino bosaka makambo tangu sa mayele na binote ozoloba pe ngai ne na zaboe na komo ko loba na ngamba mama Olive ngapende na zaboe na ngambu na nga ba 4 millions il faut kota ba compte na ngega tika la nini te compte nini yo na mukanda to na compte nini ona compte nini ma manque de respect quoi qu'on manque première dame Jaël babiloko wana même na Congo Brazzaville ko lekate muta fandi boye ko manque moi et ko lekate Jaël ndenge za wana babino bato bozo komana se wana obozo finga se bazolo ba soko ngolo bana par na yo sengi na matisi yo olobi mais ko compliquer muto azali kolote soko salango na bloquer yo okelanda live muto ozolobola. C'est trop simple. C'est simple. C'est simple. Au mati, au lobby par nayo. Au lobby par nayo. Oh, c'est raison, le bazar pour s'attaquer nayo, mouto, ça na sete. Na place au commentaire, ma belle au fingaye, ça la demande nayo, au mati, au lobby, et non au fingaye. So, ça, on a bloqué, c'est tout. Merci. Les zawana, pour bango intérêt ya batu wana eko changer Congo na elo côté. Pour na ba finga. Pour changer Congo de l'autre côté. Entourage la première dame, bon ça a respect. Bon sa première dame respect. Bino bat boza pembeni. Ils sont bino bat kokuta. Bon pesa la kai batu baza pembeni. Ko ba futa batu wana. En tout cas, pour na yoka ka Jaël okangeli ba ninga nyonso ba porte. Osali likambu, ozosala likambu po ya ko manquer mais okangeli ba ninga. Même atana ngamba mama Olive. Et ça m'a l'amour, t'es dans ma cambo yo lobby. Maman Olive a routine de manquer première dame, mouninga na yo a remplacer. Et ça m'a l'amour, t'es Jaël. Bon autorité mobile bozouaka, t'es dans de mozolo la première dame, le consolo na mwana mukie. Yo kanisi ko la première dame, to ko la président. Et ça ngoluti na ba mabumu e boti bangoti. Et c'est ngolu Jaël. Quand même il faut respect ça là. Bino tout le temps bodika balo bana bino na mboka la bino Congo RDC, bobanga ka ba première dame te bobanga ba président te bokela ngo sonité. Non qui soni na ngambu na yo tala ndenge da ino epanzani partout tina ba bikolo nyonso ba zuizu yango ozo manquer président en plein live ozo manquer première dame ozo ba ne keba naza choqué à Jaël naza choqué mais oyebite oyo tiki na mutu a première dame. Merci papa. Merci beaucoup maman. Merci vraiment. Merci. J'ai eu la parole, hein. Faut-moi la micro. Merci le défenseur, bonjour. Pour m'intéresser, hein. So, je l'ai ici, tomati, au Monica Rosana, le colo, naé, aux huit, au coma, le colo. Bonjour, les défenseurs, bonjour, les mon frère, moi je pense que tout ça, surtout les Congolais. Congo, c'est un moutou, mon côté, tout ça, un clan, tout la famille, mon côté. Bon, na évité au juste tozo lobela nini. Tozo condamné par acte par rapport il y a ma révélation au ebimi ou tozo condamné mutabimi si ba révélation. Faut tout ça quand même clair bandeko. Donc on a lundi ndeko moi ça lobby alobi mamu ebele mais alobi presque nouveauté. Balobi dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. La première dame azola qui sa entourage ne banane. Ba jara batuni ya ngozana bango. Et bandi le lote bande ba Sandra Mundi binde ko le défenseur. Sandra Mundi bitama amna ebima qui va payer plus de 300 000 euros. 300 000 dollars pardon. Ndeko nanga eloko esali bana basi nyos ba bela mitu. Ba ba kezo ba par na bango ezama ambassadeur Mundi bi. Ozomona. Parlant de mon maman qu'on a côté la Géwana, parce que maman quand on m'a Sandra Mundi mais maman qu'on a attaqué première dame
Azoi par Sanda Moudi. Quelques jours après, il peut contacter, voilà les résultats. Comment vous avez le micro format Kangako, s'il vous plaît, Bana. Maman, pourquoi vous avez besoin de faire une semaine qui tient mon amour? Là, il faut live à musique. Ah, on a un live, ils ont posé, tu es ma responsable. Ah, ils ont ma musique. Pardon, je m'assois, c'est le bon acquisition. Comment me connaît la question, maman, mais la tiki là, nous, on a moi respect. Merci. Merci, Ndeko. Bandeko, tous les Congolais. Bien sûr, toi, nous sommes à Poto. Mais ça, la abisso passe. La réalité, tu vivre la Poto, on a abisso, Bandeko, on a vivre la réalité. Ça, la abisso passe. Et si tout en total, on doit diriger le Congolais, le Baouta Poto. Baouta Poto. Et voilà où on va monter ça, les alignés. Au lieu de Congo pour que le peuple dans l'ensemble, derrière, on va préférer corrompre un bango. Et puis, on corrompre banani, sous la poto. On va essayer de jalelo, mais le peuple au hasard et si on fait ça, le peuple a souffert dans l'Italie. Mais tout va sans cœur. Comment on commence sur le matin, panel lobo, j'ai l'offert la première dame, yoko la première dame, mais première dame n'a pas la qui dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Première dame, niveau ils ont gel chaud, maman Congo, niveau première dame, ils ont danono, niveau première dame, ils ont nénéa, voilà niveau première dame Nabino. Non bien, maman Olive Lembi, nan samona mutumo pena yepena ko doate bui, pambaka bui, nan samona yo. Batama buke bolo bila na landi na se batutu baza content na yo parce que olobe loko moko vous êtes trop capital. Merci vraiment. Quand on a moins de détails, papa. Et ça la passe. D'abord, on a un exemple mot-clé, un conseil mot-clé. Vraiment, le type à solo. Merci beaucoup. Et ça la passe. Tout ça va congolais. Tu vois, on a été tombé là-bas, l'eau, moi, ma bien ma beaucoup. Pratiquement, ma bien ma beaucoup. Si tu tombé là, ma beaucoup, c'est tout. Lui, son monnaie, tu vas complice de la destruction de cannabis. Parce qu'il s'agissait de notre pays. Ndeko, un jour la pote ko ine wa bengani biso atoke wa. Tokuta na Congo anati. Ko Congo total on est na niveau za lelo. Nana supporter, au supporter que supporter vana na ba condition Congo za lelo. Nan te supporter na biso nyos toza. Mais là tout tobete sur le Congo besoin ba légèreté moko boye, ko le bon chéri ko fin à président, yo ko fin à première dame. Mais première dame non temps azo se faire entourer na bato ma finga. Bolini nsiko. So mutuna ma finga ko finga biso to condamné. Tu condamné pourquoi? Tu condamné pourquoi? Biso tozotala. Nous au moins tu comprends la révélation biblique non? Bato nous besoin de distraction. Bako soit nous tout le monde na réseau social là non bako soit nati. Eza mbongo ba futa ba mboki na diversion pour distraire peuple. Biso to changer dans son constitution. Ton peuple sous la constitution c'est changer. Et ça les distractions bah tiens là tout comprendre de que les défenseurs au moins monter bien la panel là le bakino nga yo so kufina mais la champagne au mituni au katino ba wele logiste ni au moins le ba wele izalati ba motu ba mama mikolo matata mikolo et là ba wele izalati musu ko yalo bi yo kanti yo ba misala na bino mema carton nga ko sala ngo ba misala bino kati matungu nga ko sala ngo salaire na bino bo zora nga na dépenser na weekend mo na boîte. Mais à ça, la raté la pote. Bon, salaire au mouton, ça la fanda, donc du 1er au 30. Il y a des passages, on a semaine, on a boîte. Au salaire, tout soit en gros. Et voilà, voilà ce que on a biso, bon, ça m'a a biso nyonso. Mais parce que personne bien consciemment, pour finir là-bas, on bat tout. Avec biso, tout quand minoko, tout vendanier comme si rien n'était, tout trouvant ça normal. Ah non, bandeko. Oh, non, soit congolais. Makila nae, ils ont un drapeau Congo. Non, les Cameroun faut révolter. Il faut révolter. Vous savez, parce que ben de comment par exemple maman livre ça rappelle pas ton maboke oui. Mais mutu mota maboke a ko distraire batu au nom ya Kabila. Na sa monao. Basila ba Belvi, ba se belé wana. Na sa mona aya ba ndiko distraire batu. Bino bolanda ga boko batu Kabila. Na sa monao. Mais autres hommes non seulement bazui bazo batama boke ba ansiluzolo la rapporto sala ate boebi mais ansiluzolo va na rapporto un mois na kin ba bien na viana zo mbonga ba sombela papa opesi ansiluzolo non okekutu musika opesa sai mutoyo ataka nazoya toyebi mutuni na kangama na ina mboka esai azamisi nani comédien oyo azabien akipa kusuma makia traité nazoya papa na ngai nazoya na nga pesa na koma na opesa exemple moko na moko
O comprendre lelo ansiluzolo ba voiture otambola na poto wasala wapi. Tolongana ansiluzolo ndeko nanga oti koloba yo mo sai wano lo ututangana. Yenta ko yebisa biso lobi nini. Au moins Félix Tshisekedi toyebi ndako tata na bona mama na bango, toyebi mama na bango azalaka mukolo oba salo lukambo ok mama Marthe tala mwana kuna asese mtaisa bisongo mais tant comme ba buka ndako na kitambo olaki pa mama Marthe ke Tshisekedi Tshisekedi nga buka ndako nga ayena télévision ondako bango buka eza ba sacrifice ba théâtre na sala o donc pour le peuple bobi peuple qui est là pas maman Marthe mais pour yo na télévision you pourquoi pas qu'il est pas maman Marthe et bon comprendre que bato ba ina distraction moko bon comprendre te comme mama mitaka la karabango pouvoir mobimba et financer tout monde bobimisa mutaka la pour distraire bat ba bien mutaka la bibi bato tout ba mema mi wu to keta la mutaka la allez bon kuna to changer constitution toi tu na troisième mandat mais non constitution so bo changer mais to changer l'intérêt l'intérêt on ko la peuple ne to mona lelo ala wane changer te non mais bela lo balinde ko les défenseurs mais balinde ko pe ba lo ba parce que et comme il ça la passe pour ce tout monde pouvoir au bateau c'est ça qu'on utiliser là ba journaliste ba sombo ba Peter Tchani ba sombo ba journaliste bien to ba dans le peuple lelo ba koma ya bango ba so ba Israël mutombo tsana pour nous distraire ba tout ba distraire papa ceux qui lelo ba tu ba yebi na musala moko boye tango ba non sala musala wana ozalaki na moto tango osala musala wana bato yeba ke musala wana et que yebi parmi bato basala ka musala wana bato gagner et c'est validé na combien et comment boye otiki créer que le comment ça la pub na ba pub so ça na ba pub so so na mbonga publicité et ni ngolo ba ke so na mbonga publicité oto mona ka ba publicité ngo na to ndima ke yo okoma ko liaka ka na mbonga publicité parce que pub ezelo koyo il est na TikTok YouTube soit na ba télé de ngolo ba ke so ki yo so vivre na yango il faut to mona rapper yango bon na ba pub wana to zo mona te na théâtre ya olobi otiki kanga micro s'il vous plaît oh là là Olobi ko so vivre na mboka ipete ya pipe après tomoni elimwe mais tozomona na Congo selon otomona na misu bato yo so kangama na bango tozomona okoti na ndaku ya sai eza ba bien ya mutobo ya ngazate mais ça m'a cambo tozomona lelo na tozoyoka et fungoli biso misu wana mutobo mais ndeko congolais tout face révolté voilà parce que papa tant que ça je pense que ça n'a pas tout sous balina ko ça l'assemblée ko ça la bazoba mais baza bazoba te et comme appelle au tchela les défenseurs commentaires que les défenseurs aza jaloux tandis que na solo belo ko moko oyo moko yebi et ça normal na lobi boy peut-être biso to bana mo na ba kete ba mbongo na bango ça normal bo sala o bozo sala bon tu dis que ça la théâtre et ça la pipe mais les to moni au lobi au titre théâtre ba pipe peut que ça mon até mais ozo kangama na mukonzi mboka ozo sala ba interview ozo la tsaka ozo soutenir mukonzi mboka oui c'est normal mtoto boyite mais lelo to moni même quand on to lo ba kanda kunae tamba ni babuka ngo to moni ndenge leki bon la suite maintenant to moni mena ba ndaku oyo un comédien congolais ko tambola nango eza ba ndaku o ndako so fanda eza ba ndaku oyo ba inter nigérien bango toyebi ke baliaka na mbongo ya bafilme na bango etekamaka na baolu kuna bachaîne ya makasi bango ka bango eza trop professionnel mais na Congo bosana wana vraiment tokotela Congo te ya pas match mais tomona osinga bambongo ndenge wana elelo oyo toyoki bavoice oyo ebimi ezolakisa ke bamonaka bino mpona boinfluence masse na buzoba siko mutu ina akosepela nango moto akosepela nango aza te eza mawa mais na uti lobeloko mobe awa eloko bango bazosala bazomona danger nango te mais lobi okozala danger ya makasi mpona babana na biso bazoya ozomona bandeko babiso tona bandeko na kini tona bana na kini est-ce que kovanda libanda yango topesa biso baforce que non toboyaka Congo to encourager Congo ezika to ebebaka aboye non mais ce qui est comique makambo bambongo wana ozopesa mais il faut qu'on se dise quand même la vérité donc nous tous on a pas ça nango
boza so bambongo na bokabola bata TikTok nyonso na mokili bao baza na machine bao baza na bao baza na Congo Brazzaville bao baza na Allemagne bao basala TikTok na babonde bofuta bango nyonso parce que baza na mboka bofuta bango nyonso bopona ka mokete bofuta bango te bopona ka TikTok nyonso na bao baza na Brazzaville Cameroun Gabon muto nyonso azap na babonde baza na influence bopesa yemo Il est facile. Non, n'achète pas qui t'a la mbala moko. N'achète pas le défenseur pour la parole. Oui, n'achète. Dès que le défenseur, tout le monde bisous en 2026 awa. Le gouvernement était le beaucoup la poche. Et Dimitri Mbong et Betty Fali double concert Stade de France. Maintenant. Oh, désolé. Ma musique a été de ah. Mais tout le monde musique, tout le monde ma gouvernement. Tout le monde gouvernement. Alors ma musique était copié c'est exemple de musique, exemple de ma musique était papa toi mais quand vous utilisez moi maïle s'il vous plaît. OK. Na juste na tel sabatu ni gouvernement ça ko sponsoriser quoi. Puis c'est tant de temps qui va influenceur. Oza libre, ça va vraiment libre pesa oza l'aise. Pesa exemple na ondengo lingi mais ezwa ka sens ya sujet na biso c'est tout. Ya na zoloba. Tozota la gouvernement ça ko influencer ba influenceur na influenceuse. Ils ont sponsorisé Batomaboke, ils ont sponsorisé les journalistes, ils ont sponsorisé même les musiciens. Juste l'objectif, ils ont na pasteur, voilà, na église. Ils ont sponsorisé na église. Objectif est d'aller moko pour distraire peuple et puis biso to ça mamna biso to lingi et puis peuple azane qui dit bah ne comment na réseau social lobby que non Kabila azala ki mabe ko lika Tshisekedi parce que Tshisekedi na kata connexion té akata na internet Kabila no kata internet mais voilà Tshisekedi na tika internet Kobo tala ka distraction ba mazo tela bino ba futa batu mbongo ba distraire bino d'abord ça toujours à la page quoi. D'abord qui peut pouvoir na été bo qui peut ndembo ke bébité bo tala ka kino mama ko ma fingi mututel Chantal bo la fingi mututel voilà on a ngala lo bandeko merci pour le temps de parole au pesinga na suki wana. Merci papa, merci vraiment et bonne journée. Merci pareillement. Qu'est-ce ça ndeko pardon. Comment vous êtes nani? Gillois. Ok, merci vraiment. Bonjour les défenseurs. Bonjour papa. Bonjour, ngamuza olobate, ngaite. Toto ki to bana na seto mata mama oui. Nazaraki liboso ya ndeko utiko ki. Bonjour défenseurs. Ah oui. Zo parole maman. Tu peux sauter moi 1 minute ya, moi 1 minute. Toi nazaraki ko bima na ninga ko bima na umela te. Na yai ko bima. Exactement tout na yo. Ozali kolona merci. Merci. Merci bandeko. Vraiment na tombé vraiment na live oyo. Par hasard, vraiment, na yo kibino, na kuta kitango, ozo fait sa témoignage na yo. S'il te plaît. Ozo kangate. Zana reçoit bien. Maman n'a fait déjà. Oui, merci. Bandeko. Pardon, désolé, je m'excuse. Moi, parce que je connais les défenseurs depuis papa. Na pesi susu na mbote na bandeko nyonso et puis na landi ba intervention ya bandeko et na sepeli na sujet oyo mais na yebi vraiment ndenge na landi kaka bino et puis na kuta ki témoignage na yo ndeko défenseur et vraiment courage et puis na live oyo na yo oyo nazolo bakutu est-ce que live oyo bakolandela yo te parce que maman kolanda no wana te so ça va biso ba victime ma bezate mais problème les alliés to mettre ko dévoiler c'était vraiment ezali eloko moko ya malamu sujet oyo parce que soki totali mokonzi ya mboka asala ba déclaration na ye moko boeza na ba réseaux sociaux alobi congolais ayebaka ba droit na été congolais ako kene musala du 1er au 30 ba futaka été ako réclamer té et puis ako betela na mutu wana futaka été maboko donc c'est pour dire que ye moko ayebi ba congolais bango moko po avandi asala pe na ndenge balobaka 37 ans na opposition ya parti wana eyebi makambo ezolekana na vie na biso ya bakongolais sikoyo ntango komi wana olie sikoyo yo bongisa mais kaka malobo ye moko alobaki ke lokola congolais aza zoba tika nasalela ye nini
bozo mwana makambo nyonso na réseaux sociaux oyo ekomisi biso soni nazotala bato baza na bana bato baza batata bamama me baza kolekisa temps ya koloba ke bango bakoma bato ya kofinga me eloko oyo nini meme liloba nzambe elobaka oyo yo oza koseme nde okorekolte yango soki lelo par exemple bakomi kofinga première dame c'est parce que ye moko nde azali ndenge wana à se permettre amifungolela bandeko bauti koloba nyonso toyoka bamama sese toyoka bamama bobila dawa toyoka bamama toloba ta mama kasavubu toyoka bamama wana bamama Olive ke basala bamakambo boy mama Olive kutu nde toyoki ye kosoutenir bacomédien na bacomédienne mais na niveau oyo ya baréseaux sociaux lelo okoyoka moto azalaki lobi azoloba boy soki baye bacontacte bapesi ye mbongo abaloli munoko na ye akomi lisusu kodistrait peuple bozomona bauti koboma mutu oyo boye mutu babomaki bayebi place azali mais babimisi ye kaka na bamoma moko oyo baye nango mpo badistraire donc okomona bato wana baza même pas na mawa ya komona ke mboka na biso développement ya mboka na biso baninga bazotambola lelo na batrain oyo ezali kolakisa ke mboka eza kose développer mais tala batrain oyo ya biso mboka na biso eza ata na babisu te lelo toza na pasi meme ya kotambola meme na makolo boucho ezali insécurité mais koyoka meme journaliste bakolobela yango te po journalisme nde ezali nano quatrième pouvoir oyo ekolobela population oyo ekozala lokola basentinelle eza kosurveiller gouvernement ndenge nini gouvernement exécutif esali boye te ndenge nini pouvoir judiciaire esali boye te balégislatif eloko moko te bango nyonso bakoti kaka na oyo etali nini polémique donc mboka na biso bandeko na nga oyo nyonso tozomona lelo ezali conséquence ya bango moko nano toviva te tomona mboka mobimba eza kose dirige na distraction te congolais ebaka salaire na ete na ete soki congolais moko akoyebisanga ke bafutaka biso le 20 liboso biso toyebaka lobi bafutaka le 20 bafutaka le 25 soki le 15 okoyoka mais lelo eza kaka soki balamuki malamu nde bakoya kofuta bino baarriere et puis le mosusu un mois kaka exemple eza ebele mais tango toza kofavorize batu oyo toza komona lelo alobi bango nde baza wana so bazobenga bango banani mpona kofinga ndenge ndeko wana botie na image wana azali soki bazongisi ye soki babengani ye ezali conséquence ya oyo ye azosala moto akovanda tongo ti poko azofinga kaka bato azoloba kaka makambo ya bato donc bango sikoyo bazwi mosala alors ke mbongo wana ekokaki kosala misala ebele basase otokomona bango lelo oyo baza ezali le mosusu nzambe azolakisa biso ke basase wana babomi bato ebele bazokufa wana bato lokola bao wana nde bazoboma bango soki tozalaka na justice ya malamu nde makambo wana ekobima mpenza polele parce que ezali kouta na likolo kuna baenlèvement oyo makambo toyebaka te insécurité congolais akoki kozwa lelo taxi te akei ti place akei akoki kolamuka na butu te ke mwana beli na butu tolanda tokende mbangu na hôpital ezalaka esu te il faut zela ntina tongo parce que na butu oyebi te donc mboka ekomi mwana na mwani fois débrouiller ainsi de suite bayeli biso soki banani wana totanga kombo te mpo makambo yango bango nde bakoma kogere bakoma kodirige bapolisier bakoma kodirige bapolisier bazopesa mpenza baordre na bapolisier baforce du progrès mboka ezalaka boye bandeko na nga estce bamikonzi wana bagouvernant wana bazalaka peza na mitema keza na bato bakendeke misala bakoma deja na basanté moko parce que baliaka malamu te parce que baza na basusi azolamuka na ntongo efo akende mpe mosala yango malgré bafutaka ye te soki akei te ekomeli ye problème
bato bazofuta bafacture ba régie des eaux bazalaka na mai te bato bazofuta bacourant bazalaka na mai te bongo makambo ya boye toloba lobi o mama wana bazolobela ye boye bazolobela ye boye soki mwana mwasi wana azoloba o video wana ezotambola lelo parce que mama wana aza modele te mama wana aza modele te mama wana asali bamisala ya poto awa boye mais tant soki ezalaka mosusu lokola azali kosokipe na bapersone age tolingaki tomona bapersone age na biso ya Congo meme mama oyo aboti mokonzi ya mboka balingaki bakende kosunga meme bapersone age alobi nasalaka place oyo nabandaka kosukola ya bamindele tika nano mama Olive azalaki asala nini mosala bapersone age te mais azosukola bamibange tomona bango baefase biso balongoli biso image ya Kabila te ya mama Olive te soki balongolaka biso yango na baaction na basocial ya peuple d'abord tolingaki tobosana bato wana mais sikoyo bango nde baye kolakisa biso vraiment ke yango Olive wana Kongo asala nini yango mama Olive bandekota bato na nzela aki asonye bango akopesa atala te na oyo la famille bonjour d'abord oui biloko mosusu toza poso loba te ko il faut koya koloba franchement bacongolais naye te soki tozala bacongolais ya Brazzaville soki mpe tozala na Nigeria soki mpe touta Bujumbura oyebi ti mona vanda baintervention ya bato vraiment nayebi te soki olingi okondane na yo mama Denise condamné na yo gouvernement mais kocompare mama Denise na mama Olive te Olive Lembe basali 20 ans na pouvoir. Na 20 ans wana, qu'est-ce qu'Olive Lembe a fait au Congo? Qu'est-ce qu'Olive Lembe a réalisé au Congo na mobali na ye? Rien du tout. Ba Congo to baka pona sentiment to pona nini? Donc Congo la lingaka mutu abimisaka mbongo boya en espèce azo kabela mutu. Ye wana ndaza mutu malamu. Olive Lembe a fait quoi? Olive Lembe a été école professionnelle au bana baye ko la ta couper couture tongi te. Asa l'hôpital moya le couteau na bibo akuna so na ni hôpital wana cher. So za na mbongo te ba traiter yo te. Olive Lembe tia vandi tia kei. Asali nini na Congo na lelo ba regretter ye Olive Lembe. Olive Lembe azaki muta mature, Olive Lembe azaki muta visibilité. Société légale ou la société Yamankiona, la société Lukuta. Société légale ou la société Mankiona. Yena mobali na bazo ba société nyoso tout ba commission ya bango ya privé. Bazo on a tra ba teka, bazi ba société so minene oza ba société ya l'état. Yena mobali ne Kabila, ba teka ba société ya l'état na mboka wana. Totala bweto mona. Kabila tongi nini? Kabila sali nini na Congo wana? N'importe quoi. Population de tous ceux 100 millions d'habitants, car ceux qui 30 personnes engagées dans la société légale, on est en Congo, il y a des Congo, il y a des associés à la peuple. N'importe quoi. Faut tu comparer le point de vue na yo, so oza mécontent na makambo bozo mona, oza libre à koloba opinion na yo. Mais boya ka obeta tolo teo Olive asani. Olive muta matala na Olive azo mbongo wa Congo azo sakana na ngazo ke ko bala Ariashu, ako sala ba folie na ba mbongo wa Congo, Olive azo sala ba azo mema, azo ba jet privé, ba délégation ba avion, ako sala ba fête ya minene na ba Katanga, kuna se ba Lubumbashi kuna, Olive azo sakana na mbongo ya ba contribuable congolais boto tala to mona. Olive a muta to regretter pena na Congo to vandi boto regretter Olive. Faut ça liboma, il faut ça malade. Tala, na to sa musana na pardon na kabisaka na to ke na so vacances ko makambo so lobi. Ato na poso loba te. Des fois faut ya loba to na canicule. Na oya. C'est but de la renta. Quel Olive Lembe? Olive Lembe Kabila tiki salite na mna kimbuta ba tiki salite na ville province ya Kinshasa wana.
Kabila bomi ba université, Kabila koti na cerveau bana biso ba congolais bana ba komba kulu na bana ba komba mela zododo. Likola to ya chômage élevé ba parents ba kolesa bana bango te bana nyoso ba komba délinquant. Kabila détruit la jeunesse congolaise. Hein? Les autres jeunesse congolaise comme une pourri boyé. C'est Kabila. Eh, en tout cas, nous comme ça, Kabila, n'a habité. N'a habité tant sous na famille na bino. Bozaki tant sous na mutuan dans sa maboke. Oza tant sous de quoi Sila, de quoi Belleville, comme aller en bon Kabila. Peut-être un gros pour n'a habité. Biso ba famille na biso ba tika ko lia mbongo Kabila tenia maman livité blo. Na l'intérêt quoi. Peut-être tant sous oza de quoi ya Gabi, de ko soki je sais pas maman top. Olive ndo pesa ndo basaki ya loso ba nini yango wana lokwa kongola mona akaba mieti kongola mona aka loso kongola mona aka amona aka lipa mutasali 20 ans de pouvoir atiki pays na état wana au pays wana eza wana mutu wana bobetele maboko lelo qui a créé sous rébellion azui nanga lokwa marionnette azo utiliser nanga kuna na Goma. Eh, voilà, pardon. Tout yo kaka. Bango so ba bêtise tous les jours na bando expliquer bango biango. Est-ce que yebi que yo na ba vidéo na yo o salaka presque tous les jours na vidéo moko lansaka o na tala na tombaka nango et ça va toujours on soutiendra toujours. Bango oui. Maintenant de ça zui ata sango yebi que yo posa moto lelo na ndenga mabete nga naza côté mon côté nazo ba vérité na onga nazo mona soutien oyo oya batu misusu onga nazo mona isaka mafinga mais oya connaissance ozo mona a soutenir na bango peut-être na bandenge moko boye ya bien mais ya kokende ko fingela bango batu te mais ye oso de tourner aso ata $100 azwaka te tu vois. En plus, les défenseurs, nous sommes en Belgique, nous sommes en Belgique. Oui, nous président Fatini Lazana, à président Bokamer, sauf la vérité, président Fatia Telemiwana, à Talingaï, à Lobakena, et connaissance. Nous avons sokolé la bango Bassani. Na Bruxelles, na sokolé la bango Bassani. On y va marcher, va combattre, banda au salama. Souké Salami, président Fatini, banda ou Tara, Bamboka, Bangwana Souba, wana na président hier. Wana za mwana ya nani o mwana ya papa na ya Kisekedi azuya aoya biso to sokola ngai mutu na banda sokola basani ya bavio na bakombata omoninga na finga afachite na yebi bavio na nyonso na oba travailler na gouvernement Congo wana même banani ba sécurité banani boyena yango mona ngai na ba vidéo na ngana lobaka ke président Fachi oza roi ya Congo yango yo timela. Parce que na yebi bango nyonso ba viana nyonso wana o bandima ba travailler na Fachi o ba nakin ba viana to bano sana ba marche biso to tumbola ba police bango ba yaka ba kalima biso to ya boye simba ezo libanga bamba to keni mo ba pekisi biso ba petit bobo mamoto tout ça mais et comment ça na passe ni na omona bazoso ba mbongo ba pesa ba mama ou ba pesa ba mbongo po anini neti ngai ko bando ofinga ba mama o tous les jours et poser na nga problème te kufinga pena bango pena kozongisa na ta mama Denis omoni bato finga bambongo e be mama bango omoni bato pesa ni no kufinga pena ndo na fingi bato oyo mama Denis apesa bambongo na côté disu mama Denis na place ezake parce que na ko pointe ko banga nini o bango o gouvernement congolais bazo banga ba manike o et là on va ko pointe poto eza manike akosa pe kindumba ba pesi mo problème ya te biso ba auto zelande ba manike ba sa kindumba la poto to futa ba $20 pour tout là là-bas. To zelande parce que o ekomi kindoki yo kuto lobi ebele $20 nga pesa $20 pona lala manike $20 te ye $20 te na Rotterdam kutu na obeta 30 minutes na €50 défenseur ya propre ya kitoko moninga soku na mateka kutu na live na mateka pona surtout pona gouvernement congolais na biso
bo continuer musala na bino bo sala nzamba batela bino mais na mateka trop pona ba mama o bino pena muto opesa bino mbongo bozo bima pona boye oyebisa biso batukutuku toyebi te makambo bino bosalaka siko bobimisa bamakambo poani mpo na se boyiba bato bambongo makambo eleka mabe na Congo de facière mbule no na Congo mboka moko kaka toana na procès ya leki na biso rebo tolongo ya procès ya rebo toyeli so na procès ya na bomaki moto na hotel ozomona donc bazomemela biso makambo ebele en même temps na motu siko mboka nini yango oyo ekoka omoni bato wana nyonso na balingi faci te balingi pena poza faci te mais bayebaka faci asala 100 ans asala 1000 ans asala 200 ans na mboka wana Congo autika kaka ki pouvoir siko kotambola na bango eozala ndeni yonga na mitunaka parce que na ba président nyonso o baleki na Congo makambo o j'ai ça mabe pena na présidence ya faci parce que pona azana batu moko boye o pena ke ba revisser bango neti manike opesi mbongo lobi opesi mbongo te aye akomo yebisa biso ke yo mama Denis Ndumba tala pena tayo moko na depuis na ya poto depuis TikTok efungwama nga kutunde na boye na leki manike na babone déjà na TikTok nga na leki manike na babone déjà na TikTok soko sope okebite Jael pe na leki na babone ka na TikTok mais so eloko yolekela ngai bazolandela bato wana pona déjà Jael nda zabongo eloko nini oyo yebisa peuple congolais bimi na Congo asali marche na place ke bobomba ba réputation ya bakonza mboka na bino boko finga mama Denis Ndumba mama Denis toana ba forisi na yo do bino boko mozo na bino comment bimela pasteur Marcelo mama Denis yo bima na pasteur Marcelo omoni mama kambo na mboka mususu ba oboma na Marcelo na bomina Marcelo bato bazokabela défacer bato bazokabela bino mbongo baopesa bino mbongo apres bambongo yango eza mpe ba $100 te ba $200 te omoni nga lelo le défacer nga lelo so nazona email ka ya pamba ya mama Denis ou ya moto atravailla na mama Denis connaissance kofinga no te nini te lobaka po na fondation ya mama Denis le défacer na bengana bana na nyonso wana omoni na bengana bana na nyonso parce que ngana obelela penani pour na mboka mama Denis continue toujours koyede parce que mama Denis a chargé na bato kabila bambongo apesa su parce que ngana na okita na serre na ofinga bango nyonso ba Chantal Bola banani bango nyonso pena na ofinga bango na kombo ya Congo pe na otimbisa pe bakonza mboka bopesa bango lisumbongo te parce que to bopesa bango mbongo biso to ofinga bino bobimaka mabe pa na biso mukolo botika kopesa bango mbongo bobima peut-être bien pa na biso parce que de facière bato wana baozo ba $100 te il faut to bebisa na raba makambo baozo ba $100 te ba $200 de facière kopesa bango $100 les $100 eza mbongo wana mama Denis akopesa bango te c'est impossible $100 te les défacer bon bakoti biso na baranki na bafali fere yango moni ke ngane na boye na chargé na analyse vous comprenez fali c'est un Congolais fere c'est un Congolais na kumisa na fere mais na makambo pena oyo eza pena ya mboka tolobaka Congolais bucha no musique mopanzi buki pe mboka na bino parce que ngana na poto na finga na nga gouvernement congolais te maintenant na poto mais mboka na biso gouvernement na biso congolais eza na makambo mo boye sala mawana to bando kufa kaka boye bisanga siko to kufa kaka na mboka na biso tukufa kaka bandeko ba voyager ba ya ba poto facile biso na Congo pour nous voyager oya poto il faut simbakisi il faut teka soki nini est-ce que makambo na pene zalaka donc ba olinga te donc na place keza ke voilà bo fongola congolais conscience bino ba mama mikolo boya na poto bo sambela koto bo senga fali merci fala memi bino na poto bo luka mikanda na bino bo sa ba vati parce que beaucoup kufa na France beaucoup kufa pena na France bo za mikanda te bozui chance gouvernement kabila bino mbongo siko bo finga lisoso mama Denis Ndumba est-ce que bon na épreuve place mama Denis abanda olala na nanyo na Marcelo nyonso ba moni président Fachi ba makake respect fort ba ba Congolais mais ya yeba te ba kumisaka ka moko tondolo boyena boyema bato wana ngaku to pona ngai gouvernement va changer kaka tellement Fachi a sali déjà quelques années anena suka oyo osala o asala ngona mutema mabe abanda ya suka kanga batu na poto abana mikanda ta sungu sabona ki bona ngai
Pour nga pena dernier mandat Fachi il faut ça le pena na mutema mabe akufa ye monter parce que nga net nga ne na yebi net lo nga ne na yebi congolais ne na yebi soko fini président ya Guinée so fini président ana poto so fini président Guinée ba osali lo réunion ba okangao parce que les agents les défenseurs et agents pour le gouvernement congolais et le Congo et ana poto awa ba coach langa demande pour ka zo sala Congo les agents parce que na congolais na belgique na français et agents sur et le nga lancé dans le gouvernement congolais vous pesa sous mutu mbongo te botala ka genenge kindi boya la poto awa maloba pesa biso pe maloba nga kiti na merci connaissance zane solo moi suka omoni lelo soka bakati connaissance na lobeliko mwana lelo zelo yo kanga vokita noko lobi oke bapesa bango sumbongo te connaissance kanga lilobo soki ka bati ko pesa bango mbongo façon ba voice robima ba message robima façon ba ko finga bango kanga ga likambo na yebinde tiktok na setambolaka soka bakati ko pesa bango si bazu da gu ya mbongo bongo siko bino bo kata siko ne ba vérité bobima na façon ba ko finga mane ba ko kata mbongo wana o mutu nyonso yebi que chaque fin du mois na zoka dia autant après o kata ngo connaissance kanga lilobo avokita to tuna na awa un jour ba ko merci les conseils merci connaissance numéro on appelle le numéro Mbote les défenseurs Mbote papa Mbote bon Mbote bonjour bonsoir bande qu'on a panel. Bon, on a évité ce qui veut comprendre. Biso ba Congolais, tous à la kati ya koyeba. Tous ali peuple moko distraction et l'équipe biso mingi. Peut-être tous a peuple ya suka o tous mona Congo ndenge carte na ngweza laka o Belgique tika ka biso nde to abato suka to mona yango. Parce que au moni distraction o chilo mpateli biso bato biso bazo comprendre te. Yé moko chilo monenga za wana azape na biso awa na ba faux compte. Azana batu na yo balandaka bakota na ba page nyonso salamaka mama Denise Nyakero o to ba Denise la rwandaise aza tiktokaise o nyonso baza ko finga elelo tangu yo sala ki osali na batu na yo osali clan na yo pona ko disere peuple congolais bino kuna bo tambusa mboka mabe na ndenge mabe ozo tambula mboka munyoso yibi yango mais tangu so komisiko ke tour de babel côté li bango bambongo bazo azofuta bango ekomi ke misusu bazwa te yango ndo moto komona niveau oyo tango babande ko zombongo na nenga kimia est-ce que tu yeba kiyango lobi awa tukute ko kaka o to zobenga nani ofela Nadia o babenga mama Kongo o yiba Kongo ya mama Kongo ya batu lobi kaka pas même des mois abane ko senga chilombo acha dati bakuta na babeta na makofi tulandeke ngote yeba uti ko sombe kaka lobi awuti ko liepe mo songe na ye lobi kakao basombi na nzela ya shikoko tangu mwana na biso oya mwasi kuna na nini na sima ya nini vile zaka na sima ilimete wana oye dinda kama wana ingabwa tena kingabwa te pai ba kamera teke komela kalamu pai ba kamera teke komela pai ba teke ba teke mombele mwana biso mwasi priska oya sala ba emission soki bambule zo beta ndenge bazo dinda wana oui kasi mwana biso sala ba emission ale nde sikoyo mama Kongo adiembelaki na sima ya mwana mwasi wana akome kobelela kaka jekoko bozomona te mboka ndenge ezodinda zibotala mwana oyo nde jekoko sikoyo ayaki wana nde basali mo stratégie moko wana epai basombeli mama Kongo nde sikoyo mama Kongo awuti kolia mosonge na ye londe oyo tozoloba bandeko eza te ko chilombo ayebi makambo oyo te chilombo ayebi oyo nyonso ezoleka na réseaux sociaux ayebi yango mwasi na ye ayebi yango soki aza kofingama ezali ye moko alingi afingama parce que olonaki soso ndima mpe salite na ye ntango yo ozwaki bato bodisikaka bato mboka ezotambola mabe mai bolingi kopesa peuple congolais mai te bandeko na biso oyo bobukibuki bandako na bango kuna baza kolala na sa banzete place ya kolala eza te mbongo bokosala bango ta bapayote bosala ta bapayote babombana ata mbula ozo sikoyo bela mbongo otindela nene ya mabe otindela mama Kongo mabe ote ale sikoyo bakabolaki mbongo yango mabe ezala oya nani Joël soki Jaël ye pa publier yango po mbalo ya liete yango na kanda wana ale abalance ozomona donc eza mawa mingi yango nalobi peuple tozala discrete toza peuple ya suka oyo tozomona Kongo po Kongo eza deja balikana te Kongo eza deja na kokabwa na ndenge eza boye soki toza koyeba te to maloba papa ngwanda lobaka yango ekokisa michilombo akokisi plan na ye
mboka soki ndenge eza boye botala mboka mobimba un président olingi babengo président voilà oza président sikoyo bandeko na biso kuna na nini kuna na Kivu kuna ozokokoma okende kotala bango te sikoyo tobengo oza président ozaka baprésident biso ya bandundu na Kinshasa na baluba abongo so bandeko nyonso baswahili oyo bakangi bango na otage kuna na nini na bato oyo bokola oyo obengisaki po bokanga Kabila mais suka nango babalokeli yo eza mawa ndeko na ngai pesa ndeko mosusu ezosala pasi ça fait mal donc nde na alia naza na place ya mosala mais omoni ke malgré navandi awa navandi na bamboka yango bambula ebele awa jamais moto omona lota ndoto na langue tolobaka na mboka oyo ndoto na ngai nyonso ezalaka na lingala donc makanisi nyonso na mboka Congo donc ça fait mal merci les filles de tonton. Merci papa na passage na merci beaucoup. Mbote lisusu nalingi koloba eloko moko ndeko défenseur oyo ndeko moko Air Force aute koloba awa alobaki eloko nini alobi ke bakonzi na biso tiler bazwaki pouvoir bazaki préparé te aza na raison ya makasi na eloko wana mpona so bazalaki préparé bakosala babuzoba oyo nyonso te ngai nafinga na nga baprésident te oyo nafinga bamikonzi nasalaka yango te men babanda nde sikoyo kolinga ke mboka ezonga na ordre mboka ebanda kotambola malamu tokobandaka te ere nyonso opesi kuna mabe osali kuna mabe men eza makambo mosusu oyo eza important makasi na mboka oyo tokoka kosala te zwa kaka liloba oyo papa oyo tokoloba mpe tozozanga mai na Congo wana men na fin du mois batindeli yo mpe fartire ya mai me mai ebimaka te makambo nyonso ezotambola kaka mabe tozwa kaka nano exemple ya Ibrahim Traoré tala ndenge asala mboka na ye tobanda soki okende Angola te tobanda soki okende Sud Afrique te tobanda soki okende te tokoma soki okende na Burkina Faso omonaka o te nakende nga Burkina Faso bakongole bakomi kuna mpona nini mboka wana batambola bien ye kuna soki osali mosala te oyo yatindaki yosala olongwe en plus mpe bakangi yo me na Kongo tozomona ke moto ayibi mpe mbongo avandika mpe na poste wana bapese lisusu poste lisusu makasi ya koleka eloko nyonso na Kongo wana ekomaka grave zwa kaka ta mosala na kompani mpona bapesa ata motuka ifo balala yo mpo bapesa yo mwa mosala. Ok, Média Plus. Bienvenue chez Oki Media Plus. C'est ici que vous aurez toutes les actualités du Congo en direct. Politique, culture, société et diaspora. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Partout dans le monde, suivons les infos avec Oki Media Plus, la source sûre.